toute la communauté. Dorcas Boloko, mingi. Et dans sa vidéo sans filtre, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal, en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo, tout dans la question, il y a qu'à répondre. Parce qu'il y a une qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il y a qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme il y a bon. Esther cosmétique, azana pour na bino, ba maman ya poto. Bateau bozo na ba tampon. Ndoute comme là yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe sila. So boko tina ba vidéo na ngaka, bo mo ma peka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Li peka na nga ngoyo. Yangoyo, bo mo ne komi. O ma peka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bo mo na. Donc, Esther cosmétique, mutabongi singa lo poso. Esther cosmétique, mutabongi nisanga banduta. Nasu na nduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Nalanga na nduta. Yango nduta langa nyo eze sila. Grâce à Esther cosmétique. Na osele bino vidéo fitrizate. Olingo koma le rôle nga. Olingo koma le rôle la bolokoko. Yaya. Numéro nanga na tie wana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bungate. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kute fila. Combien de ba to chechoko, metane fila, ba noir eze fila. Esther cosmétique. Bébé, na luka na ngate, Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulot le roi a maramboizate. Maramboiza. Nga na sara publicité na loko na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo, non compte. Bon mo le kwa mkongo na nga. O moni. Bon mona, dans na ko sabine le moro te nga ye yo. Nga yo ka boloko na bino nga yo ka. Donc nga ye yo, na donc. Na koma mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenu mundele. Donc na koma mundele. Grâce à Esther cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous. Bokende, bata bini ba lo posto na bino. Oh, nga tampoé comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est ba rouge, bobenga wana. Ndeti nya na ndoto tchoko mo bina ndoko mara rouge. Mais na comme sous rouge té. Esther cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Zambe okasi bonso ke la biso mawa. Alimbisa basumu na biso pe akamba biso komoyeba biko yo kasoli bofi tanga akosoli tokona la vie moyibi oza partout moyibi voleur miyibi
Et mon conti, Ndima Nabola, mon Samoya Iso, pyramide qui se passait Globawa, les Guadiso, André, Yépe, Azabomo, Iwaseko, mon colomoko, Asekwa, Nankembo. Tout le monde est là, Bongo, Zami, les Jésus-Christ, qu'on a même mon conti Wadiso, Azaï Nankembo, et l'on va d'ailleurs, il y a des gens qui sont là, c'est le Bandeko, Tokomi Sika Otango et Kaka Maola. Bonsoir Santé TV. Bonsoir Voilà, tout le monde a na matanga ya Michumbe Mbele, banda matanga e bandi, bali boso to mona yo, banda on la veiller pour ya. Mon conduit Christ Musala. Akopé sanga yango mokolo akoya akopesa obelinga ite kasi baebanso bakozila boye boye. Voilà, ça fait très mal. Papa Bela ramener na tala ki na banga. Bandeko ça la passe donc. Liloba lianzambe wana. Un mot pour Michumbe Mbele par rapport à la situation. Les nazaki libre, na mettre en tout cas dans l'équisate, na ya quand même. On a partagé peu de douleur à mon angapé, pas à chef. Voilà, nous sommes bien à la bise, au banga. Nous sommes chef aussi, c'est pas magazo lela et ça passe donc tu vas ka photo ya to consoler une fois mon ibisonio sur tonton Barézia Zawana, Bishop Zawana, tonton Zuma, Miss Lolo, tonton Hervé, na mon numéro Vincent donc tout ça vraiment au complet. Vraiment. Voilà, c'est ça, en tout cas. Mais non, il y a une question pour les petits autour na kaka. Bato belé bazela qui a veillé mortuel ba on a dit nana pour présenter que condoléances na page mais na veillé à tout le monde y était. Problème ni. Lobby to monde ton deni. Éviter. Non, éviter. Déjà pour présenter condoléances c'est un message fort pour l'anga. Voilà. Na trouva qu'il y bien sans polémique. Aïba qui papa. Aza Michou moi na muké na groupe na ye. Bien que nga luba na yebi Michou et pas ya Mams. C'est logique, tu es bien pas Mams. Le copain pas Mams. Parce que ça, nous sommes le batenga, na baka ekuna menga, na ebi pas, et pas ya Mams. Voilà. Donc, total à ekuna, et le godin na sala qui est bien, à l'élinaye à travers message, donc ça me fait ça. Ça va au ya lobby, pas de problème. Bon, ta famille est bota, tout le monde a moutou, t'es pas sur la raté. Non, apportez pas la famille. Tout le monde a qui peut, fille aussi la kundele maman. À présenter qui met au monde était et puis Mouto Bazanda Banda ko jouer na Michou ensemble na SB malgré la salle de départ na tout le monde qui tout le monde était ni ko poster ni ko présenter condoléances ni ko ya la matanga il faut le voir bien Linda a présenté Michou en condoléances ah sincère ah bon ça hypocrisie OK bon ça hypocrisie OK l'autre là Davina sera sali yango monter manende soit sali avec sincérité namba pas molé soit sali on a ndenga licho kalikaye na matanga va pesa invitation te voilà là na ya sans invitation porte les grand non ouverte na kotiti na obengala ngam to bengala ngate na koti na ye matanga bon te Paulin c'est ça voilà en tout cas Maman Sandrine moi question de curiosité par rapport à actualité et kotambola. Est-ce que le problème est que les comédiens inaka Mams et que travailler ensemble? Oui, et pour affecter bango. Na habité ce besoin qui tant pour landa jour anniversaire à Mams tant bana basa qui surprise. Michel Lobaki makamna biso ebele et kolakayo ya yo pe comme pe kolata biso. Donc ba koti sa bana ba conflit à Mams. Mais sur le Golande la ba conflit o ka pe Mams ça na conflit na bango. Au moins là to biso na bio to za surpris au mona elongi mo boye na kati ya SB ko jour. Tant musu bobona
Maman Sandrine, sans Kobanga, sans mascara par rapport à la actualité. Tout le monde a aîné, quand on dit que matanga ya kopona, ba aîné otoyebi mingi, mais majorité ya bana ya mupanzi asi la paix asi la on dit ba mona na te pourquoi? Oui, surtout dans matanga papa lobé la moniete, photo loba vérité. Papa Masumu to moniete. Rock Bokabela to moniete Pépé. En tout cas la vérité. Oxygène to moniete oxygène to CG. Moi ba te belé penza, moi ba grand to monde bon penza te. Ils appellent bien te. Ba pona radio, c'est-à-dire que ba pona bilonga ba matanga. C'est ça la mabon avec cotisation, DPC de l'oignon soana. Baïbi voilà. Grand star Michou Mbembele. Ah, fier le colopete. Est-ce que la démarche de Vincent Chiluiz non mam si là ba ko sala ya réconciliation ko tia ba comédien mise en jour oyo basila kozong sa bango succès ça peut créer aussi un trouble par rapport à matanga na biso et pour créer peu trouble que oui et ça là qui créer mon thème mabe yango pesa cause ya l'absence ya bande ko bel bazo mon ndé bango ndé ba komo s'aimer trouble ndé ba osangisa ba comédien par rapport à retour à Maman Étoile. Réconciliation, non, nous avons les bannis. Réconciliation par rapport à nous. Guerre, exacté, l'or, moi, j'étais ma camisole en mode. Réconciliation, ceux qui, nous reviennent à ce qui décision, peut-être, vision à Moïsa. Bala Moussandé, l'artiste au Balala, au Babou, tout le monde est mayonnaise, Balava, DiCaprio, tout le monde a monté dans ce que Bala Moussi Bango. Les appels idem à bête, c'est bien, mais ceux qui créent problème, on a pas bon. On essaie de dépendre de Baromo. Non, ça donne à qui on a déplacement. Pour absence, ils ont déjà. Ils ont ah, du début jusqu'à la fin. Bishop, bonsoir. Ezali. Ah, mais bakoya, babi ba comédien bakoya. C'est là na côté on a tout. Bakoya. Les ont déjà programmé déjà bongo après ce qui 2 mois déjà préparation les balles ça l'a déjà après 2 mois. Préparation les balles déjà après 2 mois. Les balles ngo bomba ki ngo pesa ki na bitumba to. Les balles ni nous avons le na yebi makamna les balles ya papa na yebi makamna na yebi makamna lo bati bino ne bo poser na ba question pour jusqu'à après na bo poser na question. Bishop, un mot na situation où ya Michou Mbembele ekutanyeli comme ça papa ba. La question c'est voilà la question c'est très bien voilà avant on va nyonso lilobaya pasito mawa Michou Mbembele ce qui a joué Michou Mbembele plutôt grâce à la vidéo on a différentes chaînes dès les premiers jours on a souhaité mes condoléances prends courage parce que ce sont les choses qui arrivent à Koufeli papa donc tu rebaxer sur Mawate parce que biso to abata souris biso to abata bela te muta kufi bokele la bino nyos ko te matala na bolongo matanga za ki boye no boyete olobi batanani ba matala na te te bato ya be ya bela te bela to abata ya sila ya mo famille bo ta bakimi matanga njunju donc Michel a coupé le papa bo mona ba courage neza a tambola o so ka pesa ba mbote ba bizi wana za kindoki ya famille bota eza kindoki ya famille bota muta kufeli papa zo mela mekene beta biloko eza nango zuma beta c'est l'homme de Dieu basus bazati beta papa ba plein Michou Mbembele na matanga papa na yazo mela ya ya na ngalinga ngama kaza na bishop kene beta ba plan na beta c'est on dans tout na yo koto voilà Michou Mbembele on appelle papa na ye na matanga akozwaka moi moko ya
bouteille ya Heineken ba vidéo pesa ngaka bakosi mukona zala ki ko tokenda zoom amela le goutte eza chocolat eza le goutte les gens ne comprennent pas comment le goutte voilà bakali tango le ko eza Heineken te azaki na mwa patrimoine que so bote ba vidéo ba mona bien si la joie yango andali yango eza la bien zo mutako ya moko ya bakonsommation le goutte eza moko eza mele ki moko eza malé na liste kwa mukiki ba yango le goutte na portugais so tellement bango tu ba moko ba matala na ba moni mwana oui non bien par rapport ya maquillage ne ba finga Michou Mbembele mais le lot au moni le naturel sans maquillage moi si kitoko rolo ba moi kasi nanga za sa makambo ba maquillage et wa mpe ya na scène c'est singa moi bouti ya mutu mususu atie beauté bimike longo ka ebimbi mais petit na biso so atie beauté abinaka masi ya beauté donc tout ça na ko la bino te za ba maquiller la oui so na moni boloko ko za no lix sandi lix biso be mibali ba lix mais kuno ta bata ba kovo bata mabali no lix Nana Amelia Nana Nana d'autres non Nana Amelia Sala fière Anzoto non Nana Amelia bon c'est à lui ma chérie Nana Amelia un mot pour Michou Mbembele Papa Alain. Ah ok. Attends l'invitation te bakata ki. Nana. Donc il y a Nana ok na yo. Ok fête. Ah. Nana un mot pour Michou pour aller kinao. Voilà. Parce que c'est ma petite soeur. Donc on a commencé elle était vraiment gentille. Elle est très voilà. Mais nous avons pas ça bien consolé parce que oh à perdre papa c'est la première degré. Donc ils ont pas surtout dans les parents to commission ça il y a zangi papa là tes armes tout na non ah kokabira minga ya nana ngam non tout na question na lobby boya nana non tout nous qui se pose actrice comédienne ya nana matin to bi ke bino ba comédien bo na organisation na bino ba CG ba yaka pour na ba contribution ba ni mais matin ya Michou Mbembele depuis e bandi to tikali ko mona ta mukolo mon côté na matanga Michou c'est dire à quoi indi millions comme singa bon ndete ba mikolo na ba oya na ba ah ya nana lobako ya nana oya te po intérêt ate oui ya atonga na ye la la ah ye pas tunga na ngala ko lobate matanga la ndako ah na ndako na ye parce que le les a voilà oh ça va la souci baninga aolanda baninga il a été là pas voilà. On va interpeller CGT. Papa Massou, Papa Elomé, Papa Massassi.